Musoko musoko bana bebe musoko wa kanana udi pabuipe kubwela njila udi mula musoko wa kanana udi pabuipe na kubwela njila udi mula mudi mpongo mudi nebi banda mudi nyama ya gashama netamba mudi mpongo mudi nebi banda mudi nyama ya gashama netamba Tangila magaza ebi mulunde na kubwela njila udimula Sokola magaza ebi mulunde na kubwela njila udimula Musoko bana bedo musoko wa kanana ode babwibe kubwela njila udimula Musoko wa kanana ode babwibe na kubwela njila udimula Mudi mpongo mudi nebi banda Mudi nyama ya gashama netamba Mudi mpongo mudi nebi banda Mudi nyama ya gashama netamba Tangila magaza ebi mulunde na kubwela njila udimula Sokola magaza ebi mulunde na kubwela njila udimula. Merci Nabino nyonso oyo bozuli bakuya kolanda biso na mokolo mwalelo na émission na bino ezwi branche moko oto chabongo na océan du Congo esika oto panzaka esika oto belelaka esika oto sala éveil patriotique esika o vraiment to ali ba Congo mani esika oyo toko sensibiliser toko conscientiser toko mobiliser esika oyo toko chali tono na nzete po ete babenga yango malamu esika oyo toko longola ba peuple congolais na bolema toko talisa bango ete leta ali moyini leta ali asasa esika oyo toko sala mosala ya Jean Baptiste esika oyo tozali bongo basinzili ko ebisa ba kongomani ete tango ezali mabe to lata bongo monato moetumba esika oyo totelemi ferme fidèle lokola ba bakuke pona kozela bongo lisekwa ya République démocratique du Congo esika oyo toko sala mosala ya nkoko la biso élaboraire oyo toko loba bilo béché fouiller ne laisser ni place que la mer repasse. Merci encore une fois ba fidèle abonné na biso bo continuer ko s'abonner massivement na chaîne na bino Libération boko zala ka bongo de cité pe na bino bato bozwaka libakwa ko landa biso du début jusqu'à la fin ko partager ko liker ba suggestion ba commentaire pe ba jeune na bino tika nzambe alola apambola bino ezwi likambola motote ezwi endibani molongo mobimba atako baloki ba ko luka biso na lolenge iso kasi chaîne na Libération et pe si bongo biso espace ya ko solaka na peuple congolais na nzela ya ezwi na chaîne na bino ya Libération Océan du Congo pe na molobeli yango Océan de la presse congolaise bande ko langai tolobi mboka oya kanana pona kokota yango ezali pasi mboka oyo etondisami na le na miele bisika oyo kokita mboka oya Congo pona ko libérer yango ezali bongo pasi kasi tolobi na nzela oyo ya mboka la biso oyo etondi nkita ezali na banyama ya mabe na nzela ndeko na ngai ezali bongo la banyama ya mabe ndeko na ngai ezali bongo la bankosi ezali bongo la banyama ya mabe batelemi bantambwe pona koluka ko dévorer yo kasi tango yo ko kende ndeko sukola kama kolola yo tala kama kolola yo ndeko na ngai est-ce que ezali bopeto sukola yango ndeko na ngai tango ba koloba sukola makolo ndeko na ngai po ete balobi esengo na makolo oyo esakola ka évangile cela veut dire makolo ezali bongo bomo ndeko na ngai po ete adage mosusu lobaka na biso makolo tambola monoko azwa mpose cela veut dire makolo ezali bomo ndeko soki makolo la yo e baby sami soki makolo la yo ekotambola malamu te ndeko na ngai okobunga po ete makolo ndebo moina yo sango malamu ndeko naka yango moni toyembi musoko bana bende musoko wa kanana udi pabwipe na kubwela njila udi mula musoko wa kanana udi pabwipe na kubwela njila udi mula mudi mpongo mudi nebi banda mudi nyama ya gashama netamba mudi mpongo mudi nebi banda mudi nyama ya gashama netamba tangila magaza ebi mulunde na kubwela njila udi mula sokola magaza ebi mulunde na kubwela njila udi mula Congo, c'est notre pays.
ezui elobelaka kaka Congo po ezui ezali bongo koluka Congo ebikisama ndeko na ngai yo lobi mama oseyo sala publicité ya ba Rwandais tikana yebisoke motono ya liboma pamba te bato baza ko envahir nation ezali bongo ba Rwandais. Pourquoi bilo bolingi to dénoncer ba insanité te ndeko la ngai en tout cas toze sur la terre kolanda bilo te parce qu'on a vite compris que la République démocratique du Congo ce sont les Congolais qui tuent leur pays, ce sont les Congolais qui tuent leurs frères. To mona likamba mose bandeko la ngai na zongisela kabino mingi na Biblia po ete mboka na biso ya limboka lelaka mboka na biso ndeko sikola babikolo Pembo Kalabiso et qu'on renverser trône ya diable kaka soki bo s'abonner massivement nation na bila libération peso ki boko yoka molobeli yango océan de la presse congolaise po ite ali chaîne moko lo bakala bilo bo solo ezali chaîne moko yoko tombola mongongo ezali chaîne moko oyo eko piko la salité pe eko boka yango pe to ko lakisa pole pe to ko koyate bo solo eko tikala bo solo malgré ezali teti bande ko ngai Congo est envahi par les Rwandais. Kagame Yende mutazo bundisa Congo, il faut te dénoncer, il faut tout le bamba kombo bakoleka. Bande konangai tellement bato bako comprendre te, mais la bande lelo ezali suite et fin ya bloc patriotique. Motonyo so akokata likambo laye bobele bolole nde akoloba mabe. Likambo ya mabele sangwema e sangwema likama mabele biso to lobi pona Congo tokufa en bloc mais to boy tokufaka moko moko. Ba oyo nzamba permettre bakufa bongo et ko sele le côté qu'il a mais plus 49 bokela lokondo et fampekato Djende talo take tumba la chabie nanga la plus 49. Bande ko ngai Congo a un sérieux problème. To telema ki a bande ko langa kotali sabino likamba bloc patriotique to lobaki eza profitable te pour la Congomani to lobaki bato bako financer ya libongo Kabila bato bayike baboya ki yango to lobi esengalité de ba peuple congolais esengalité de ba congolais conscient esengalité de ba congolais oyo bako bunda ponye tumba délivrance oyo to ko kende po ete tolongo la Félix na moto ya mboka po etaza dignité oyo to ko bunde tumba po ete to bunda pour la ba valeur na biso esengalité tokota la kata médiocrité ou ezali bongo ya FCC ya ensemble ya baloki ya bamatata mponyo tokoki ko pousse la bango te pamba te bali maboko salité suivez bisika oyo Niko Mayengele alekaki kaka na même chaîne wana oyo eko bomba bo solote oyo pe eko pikola mbindo oyo pe eko bimisa oyo ezali kati ya mesofo ya bato mama Jawa prompt rétablissement assalamu alaikum la bamizima langa toyo kananu nini mwana mobali o abongisi pona le solo ya bloc patriotique Kabuya l'homme puissant à vous l'antenne. Augustin Bissimwa face à la caméra. Gestion ya Félix Tshisekedi ndongo yebeli yango nyonso. Yé comme premier gestionnaire de la République. Aza compétent, to aza incompétent. Gestion wana ezali vraiment chaotique. Non, yé muto aza compétent, to aza incompétent. Naza na réponse te. Vrai ou faux, bilan ya Félix Tshisekedi eza chaotique. Eza chaotique. Eza chaotique. Largement. Vrai ou faux, gestion à Félix Tshisekedi ezali gestion mongo eza échoué. Très. Eza échoué. Très bien. Vrai ou faux, Félix Tshisekedi est mongo comme premier gestionnaire asa incompétent. Bon, en tout cas, N'a pas de la question. N'a pas de la question. N'a pas de la question. Vrai ou faux que la gestion chaotique asa incompétent. Non, là il y a un problème. Alors bien abandonner la question. Vrai ou faux bilan est chaotique? Oui. Vrai ou faux bilan est un échec? Oui. Vrai ou faux peuple a se retrouvé? Vrai ou faux pays est mal géré? Oui. Bon, vrai ou faux mutazo gérer mboka as incompétent? Il ne gère pas seul. Baza ebele. Yango besoin justifier ba mususu baza na kati. Ils sont nombreux dedans. Monsieur Augustin Bissimwa face à la caméra. Vrai ou faux? Joseph Kabila na Moïse Katumbi baza bailleur de fonds ya bloc patriotique. Vrai. Est-ce que ce qui est église catholique lelo et lobby Kabila na Katumbi baza bailleur de fonds ba onde ba finance ka bloc patriotique? Est-ce que tu crois que sous église catholique au sérieux? Non, kozwa au sérieux. Ezali appréciation. Les analyses soit toujours en au sérieux, soit toujours en au sérieux te toleki. Non, wana réponse nazana ngote. Nazana réponse. Voilà. Tangela biso deux personnalités. Oyo baye ko tcha désordre na bloc patriotique. Oyo baye bige présence na bangonde ezo ya ko tcha trouble na bloc patriotique.
mibale ya liboso te nakolo bate que trouble les bon, on a changé trouble voilà parce que batoyo bazo tia nyamu na kati ya bloc patriotique yango esali ke bino bolongwa deux personnalités bango baye na nyamu eza nani na nani te personnalité te ezali ba organisation politique bon deux organisations politiques ezali ensemble na FCC ensemble eza ya nani ensemble eza ya Moïse Katumbi FCC eza ya nani eza Joseph Kabila tosuki kana conclusion moko Monsieur Augustin Bissimwa face à la caméra lelo maître a pensé moto a dicté conduite ya bloc patriotique eza nani ba grand contributeur nani tolobaki yango na émission balobi kezali Moïse Katumbi na Kabila ah oui tangela biso des forces crédibles na kati ya bloc patriotique omoni ke tango bino bolongwe soki pe bango balongwe ba rejoindre bino et ko sala bino grand et sala bino bien bato bomoni ke boko travailler na bango na kati ya bloc patriotique wana bango même philosophie et ko la famille politique ni na famille politique ni en tout cas Tilelo SID ya Martin Fayulu ezali na crédibilité bon famille politique oyo eza na crédibilité te koleka ba parti politique ba famille politique nyonso na kati ya bloc patriotique la famille politique la moins crédible eza famille politique ana en tout cas Tilelo FCC na ensemble merci bande konanga na kabuya du début jusqu'à la fin wana bokomona bongo ah kwaku akoyeba nanu kosela biso misapi na ye elongo na Moïse Ngombi po ete bango ba simbi montage balobi basala e bongo ndenge bokomona la caméra ezali bongo kabuya l'homme puissant on n'échange pas l'équipe qui gagne bande konangai toko solo la nation congolaise toko lo balikamba Congo bolandi bola mobali wala bokebi alobi biso tolongwe kasi toali kosenga moto a financé ezali bongo Katumbi na Kabila bato ba financé bloc patriotique ba sango ba ekokosa biso cela veut dire les sango ne sont pas crédibles ndenge bolo bakala lokota il français et pas ina biso ba kongomani ba sango nde bato ba telemi ba lemi solo ya baloki pona ko ya ko boma République démocratique du Congo batali ete ba peuple congolais molimo na bango ekei bongo na soulèvement populaire totali saki na bino sope bobeti na Google bato ya mayele bokomona soulèvement populaire donc to ali ko sala likamoko la lombango pe oya kokana te pona kolongola Chilombo po ete yazali assassin ya République démocratique du Congo il est l'incarnation de diable et lui-même il est de diable totali saki bino boni nzambe aboyiye tango nzamba zolo bande kolanga ko chaka mato imango ngite kasi boni moto nzamba boyi yokele ko pesa ye maboko boyebili solo arche de l'alliance tango ko kena ko tengama wana ezali nzambe dalinga me mangolo lenge wana soki olingo la nzambe ko za mayele kufe ko zali ko na yo tala eloko biso to boyaki bilo bomola kaka nzambe na sima mais Moïse a vu Dieu face à face pona kosola likambu oyo oseya ko ya ko memela bilo bosolo po ya zali aigle aza na longueur d'avance a kotembola molibo pe lanzoto totali likamba bloc patriotique ezali profitable te pour la ba congolais mais yende pour la ko déstabiliser ba congomani tala lelo bino moko boko beta ntembela nini bato yo batelemi o pe bayebi likambango bango pe bakendaki batali non toye ko kundola likambo oyo bloc patriotique basango ba léché na sanya Kabila ba léché la sanya ba Rwandais tala ba yeko sala bloc patriotique pour ba distraire peuple congolais pour ba déstabiliser peuple congolais et aujourd'hui on a compris toye ko beta mbela était bloc patriotique financé par Moïse Kabila siko yo moto ya bolema yo moto fingaki okoloba nini tango biso toyebisaki yo Keliboso, bokende na bloc patriotique te. On ne peut pas permettre to fungola maboko la biso na baloki parce que biso to kende ko luka finance wana ezali ko uta la kinga kat finance wana ezali propice te pour la bakongolais ba mela mai wana yo fingaki yo olobaki lelo oyo to komi wapi ndeko na ngai pon intérêt na yo moko boye ko boya kama loba ya nzambe te o eza chaîne ya libération ndeko lenga nazo me mabomo parce que moi je suis venu enfin que mon pays ait la vie en abondance. Je suis venu pour la libération de la République démocratique du Congo. Naye awate pona koluka mbongo, naye awate pona koluka succès, naye awate naye kaka pona lobela bino rien que la vérité. Oyo mokeli atinda kinga pengonga ekoki. To siko la République démocratique du Congo la solo, ndeko longwa la lokuta, longwa la kolala sa peuple pongi, longwa la kokota kako finga
naka kolobaka biloko bizangi tina tala bosolo yango sikoyo kobeta ntembela nini pamba te bomoni lelo poisa ete bloc patriotique financé par Kingakati maintenant qui est sale qui est propre biso na bino sikola kati ezui toloba bosolo poto kata tina likambo la biso ndeko Dieu est juste la sentence na ye sans reproche la jugement na ye tango yoko boya makambo ndeko nanga tango yoko luko bomanga tango yoko luko déstabiliser nga tango yoko la kisala bato bisika la salaka ndeko kozwanga te parce que l'heure n'est pas encore venue po etenga ina kufa po etenga basalanga mabe on peut tout torturer mais pour la vérité pour na Congo pour na patrie nanga pour na nation nanga on va tous dévoiler les insanités c'est pour cela je suis océan de la presse congolaise et bale oyo et boyambindo toye kolongola mbindo ndeko nanga il y a un sérieux problème. Bolandi ndeko, alobi soki na parti na bato. Oyo lokola bino bo comprendre. Nanyo ko senga pa bima, alobi SID. Pourquoi on parle de SID? Parce que président Liberté Fayulu m'a dit on suppose qu'il est crédible. Il est avec la nation congolaise, peuple ali la simane. Donc il ne peut pas aller manger na baloki. Bato baza salité, bato nan basukwamité, bato yambindo, bato ba oboma. Tokoki ko sangara bangote ndeko langai. Ou bien très chaud, ou bien très froid, c'est lui qui tu seras vomi dans la thermomètre de Dieu. Donc dans le thermomètre de Dieu, c'est pas moi, c'est l'apocalypse. Ou bien chaud, ou bien froid. Mélange, bako vomir yo nanzambe. Alors mélange peuple congolais, il est censé à mélanger, yako boaka, yako vomir, pour être bisanza, moto azlia kango le société. Ndeko nanga, tout ça la tension ezali kamba nation, tout ça la tension aux atozo bunde la Congo. Nous voulons la paix à toute étendue à République démocratique du Congo. Tolingi mboka la biso ezwa kimia bandeko nanga, tolingi Congo ezala bomoko, Congo ezala un. Tala leti lelo. À quoi servent entrer? Il y a eu deux peuples, c'est ce qu'il y a Mboka ngoni lelo kwa nkombo la onine. Il y a Afdel. Aujourd'hui férié de l'Afdel. Cela veut dire c'est la continuité de Kabila. Kabila il est toujours président de la République. Kabila zo dirigé. Kabila zo konza. Kabila zo lukaba stratégie. Ba peuple congolais. Bolandanga lelo. Peu importe le lenge bokoyoka, ezali bongo libanga, esika oye kozwa, ezali ezui, place oye kokangayo, ndeko lenga comprendre que ce koyoki passe, cela veut dire nzamba ye po bongwa. Po eza ezui, likambo la motote, ezui, e katisi bisanga, ezui na Congo boko boya, kasi la libanda, na bato na mayele, balobi ça, c'est la vérité. Maman, kende na yo, nzamba azali, mvuluzi azali, prière à tout moment na bato bako bondela po ba moni était trahison la côté langa bato bazolinga ko bomanga bato bazolinga ba elimination bato bazolinga ba sala biso mabe mais comme Dieu est juste toza wala ba mama missionnaire kaka pola ko bondela mboka biso toza la biso la likama mutute Congo soki ebiki oseya ko ambale ba clic clic ndé bolo baka le côté français ake ko vanda za na posa sala vie azape la posa vivre azape la posa kimeza na libota la ye mais aussi longtemps Congo na ne si kwamité Congo na ne zi bon sommité Congo na ne zi bo kambami ya malamu te po ete bato bali ya malamu to zolo tiliki la biso malamu mayeza la malamu banzela ezala to boya pasi ya boy ndeko la nga yambola panza po ete na ye ko panza bokola lelo pour la moni nazana droit chemin pour la moni Dieu est juste alors apesa kanga bokasi pour la panza botala ka mvula ya lobi ya muke wana ndeko la nga catastrophe kabuya l'impuissant kumba masini tokende on a plein de boules à montrer, mais je ne peux pas. Il ne faut pas parler du peuple. République démocratique du Congo, capitale la ville province à Kinshasa, ngobila zoli ya mbongo, azo ngobile, asaseba nunu oyo, talanzela, vous les alaki ata ya makasite. Place to kiba kilomba on a réunion, boko yeba biloko asika. Tala soni ya boye. Ah na lo batalo kwa sele, mwana bandi mabe, mwana simbi courant,
mwana bandi mabe bizaleli mabe yo subeli kura oye ba sort no soko subeli kura ndeko mwana bandi mabe bande kolanga botala zindo mai wana boko mona ya lobi mwanvule zalaika ya muke toko catastrophe na wenza besui wala boko mona wileri toko zonga boko mona catastrophe lubela ezindisi biloko bato bana misuba choli mais sikoyo mosala yango bilani mosala ya ba million oyo ezobima na Congo musala nango nini mosala ya ba million ya Congo ezobima mosala nango nini bande kolanga mbongo wana ezokena ba poche bato mbongo wana bato bakolia mais biso congolais to fali peuple congolais totele malebate tozali kotelema kobundela mboka changement dans l'immédiat on va chasser Félix ngana ko conscientiser ko mobiliser ko sensibiliser ko ça l'éveil patriotique on n'a plus le temps donc on compte la loi électorale wala te bo soto ba député ba ko sala kunezali o pesi bombo aboyi 500,000 ko bima ba ko lia ba $5,000 na parle même pas donc pas na bango ba mbongo wana et comment le kwelo ko lisano ba gros montant otoyo kaka ba chiffre minene mais bango ba osimba na maboko po ba corrompre bango po babomayo. Alors biso tolobi soulèvement populaire est là. Tozali ko ya et pas inabino bandeko tozo sola. Nous voulons opération Jeanne d'Arc. Et zozonga la bokasi nango parce que nous voulons sauver notre patrimoine. Félix doit quitter. Élection tozala ngo tina te parce que maintenant biso to continue phase o biso to lingaki. Toko pikola parce que tango toko mona mabezali tolobi ba yo kite bon. Tosali yango. Alors roi belge okoya awate. Okoya awate parce que yonde toko zela moto liboso toko lia na mino ezali yo. Parce que ba ferie moko boko pesa biso inutile. Et le kozala mboka te. Afidele ya sala nini? Afidele ya sala nini? Malgré Mouzé Laurent Désiré Kabila tozo reconnaître parce que a telemi, a boyi mabe, a lobby, bato babundi, mais maintenant afidele zo ferie na mboka. Ça c'est la continuité de Kabila. Ça c'est blague avec les Congolais. Bah les 20 mai boboma ba férié wala nyos. Bozo boma le 30 juin. Ezala kate existence à makamamine le bile bozo boma. Mais oya salite nde se sabi soto gumba mela tolobi te. Tolobi te. Tozo bunde tumba parce que nous voulons la paix. Bande kolanga. C'est tellement difficile na makamsu potoloba. Mais tozo le mona mboka ele bat. Président Ale Bolodjoa na mo morceau ya makambo bisika tozalaki bokolanda ngona intégralité na océan du Congo parce que mona mboka akenda kipe lokola motola mayele ko sonde ko solola ko tala makambo ndenge zoluka alobi kimia ezala na ko kene pa ya fumu fayulu na ko kene pa fumu zitu na lingito cha kimia mais tozo endambu nini alobaki pona maye matali bloc patriotique pe moi maloba na emuke pona nation na e kabuya kumba biso masini. Bon, je crois que réponse wana question wana ezali malamu mais esengeli posame na bango. Voyez-vous? Ngai tango nayoki mutu azali déterminé ya ko faire vivre, ko faire survivre la muka. Mais makanisi na mingi na o nga na comprendre ezali il faut que la muka a évité que s'éloigner la peuple. C'est ce que moi j'ai compris. Peut-être ceux qui n'ont pas l'erreur, mais c'est ce que moi j'ai compris. Aboyi que la mouka est s'éloigner du peuple. Prenons un exemple. Natuni mekulutu muzito. Pour nani makambo ya bloc patriotique. Il dit non. Bloc patriotique et que trouver sens ce qui est dans l'intérêt du peuple. Mais la question maintenant, dans la composition il y a bloc patriotique où il y a front. Papa Molimo Baza. Kabila Aza. Chiko, ce qui Kabila Aza. Ce qui veut dire que le peuple là, ça a une erreur. Il faut peuple là, senga, bolimi, c'est pas Kabila. Or, pour naye, Kabila, ça la peuple mabe, il faut que y a senga, peuple bolimi. À ce niveau-là, on peut remarquer, c'est comme si, nous devons comprendre, Aza Kolinga, il faut que Kabila, ça non, mais à culpa naye, peuple n'a décidé, ce qu'il fallu Kabila Kouzana Bango. Donc moi je pense que c'est la même idée que nous partageons tous et j'espère que Bandeko Kunape Bakoza na idée na Bango Mususu na Kolu. Merci Bandeko Langai. Congo eza biso. Congo au Congolais.
Congo aux Congolais, mes très chers compatriotes, Tobunde la nation, les Congolais, les Colo ya Nzala, les Colo ya Pasi, tout bakomi ba kolabo parce que bazoko kanzala te. Mais hélas, banana moi, banana pole, banana bilaka, banana longa, bakolo Congo, balobi bako CDT parce que Congo nous appartient. Congo eza ekolo la biso, Congo eza mboka la biso mama Célestine. Tolobi toko tika te, tolobi toko simba yango tiki no la suka. Etumba ya Congo, cessez les faits. Ezalité, tozali ko bundela lisekwa alors toko kende na soulèvement populaire. Yango tozali ko mobiliser, ko conscientiser, ko sensibiliser, ko talisa na peuple. Soki nanu to bundite Congolais kozala mutu nyama jusqu'à moi l'épinière. Soki to sali revanche te, yaba massacre, yaba tuerie, yaba assassinat. Soki nanu biso pe to bomite, to assassiner te, to massacrer te. Ndeko langai valeur ya Congolais et kotika laka koyeba la tamu moko te. Yango naza koyebisa yo, moto alobaki celui qui veut la paix prépare la guerre. Ezalaki ngana yo te. Cela veut dire à monaki, po muto za na respect, po mutu ba tosa yo, po mutu ba banga yo, po mutu za na kimia na biloko na yo. Yango malamu ndeko sengelo bunda vi yango moko eza combat kobota mwana eza combat okoko kende boye l'espoir ya zemi na yo o chérir yango mokomi na maternité o sali fausse couche ndeko nanga. Cela veut dire combat oyo photo bunda la Congo to s'attendre na tout mais nazo senga ka conscience ya ba congolais nazo senga ba congolais boza na ba sentiment inutile te bolonga ko sala ba fana kwiti ce qui est mauvais talango na liso mauvais ndeko langa peu importe bolingo lao. Si vous êtes de responsables, il faut monter la Congo na liso ko boya bloc patriotique. Bloc patriotique, c'est assassiner encore Congo 1001e fois. Bloc patriotique, et allez comme ma peuple quand il a distraction. Bloc patriotique, et allez quoi assassiner peuple. Il y a moi besoin de télé avec dernière énergie. Na consolation sous force ya bateau ba uti la Kabila. Bateau pe bazagi le kata bloc patriotique. Ba comprendre le col océan. Ba lobi tiens, océan avait dit, to landela nanu. Est-ce que moi na moi so, azolo ba makamba solo, est-ce que ça révélé, est-ce que ça vraiment bon zambé, ba se poser ma question, mais na kokota la kati ba moni oui, bloc patriotique est financé par Moïse Katumbi et Kabila, le dékabili yango mona ibakende ko festoyer parce que balobi tozui ngolo monene weza Martin Fayulu Madidi mais ngana yebisaki bango bo sepelate parce que kozala dévoilé et voilà maintenant Dieu triomphe, la vérité est teti devant la katia kanabino bololé le babo zoba ko soutenir bloc patriotique te et ali biloko ya mabe oyo ko déstabiliser mboka ngana yo sengé to bundela nation tozwa bibundeli nyonso po tolonga kozala ba nyama ya baututi ya bautu ba nyama ya bato oyo bakokai na biso te ndeko langa esala ko sonete minéré na mboka no bazo traiter ngo libanda esala ko sonete ozana courant au vivre na molili esala ko sonete mai ya malamu etika na bibale na ome moko zaka na mai te esala ko sonete ba terre arable belé mais ozo ke le ko defa biloko epa ya bato bazo tindelo masango yuti Tanzanie ndeko langa ça pas de sens mabele na osoko boke konebimi yo kasonyo za ba potentialité moyebi ko saela yango te mon frère ma sœur tous a bien aimé vérité pesa boka bonité cheno boko bundisa yango mais eko kufate parce que vérité va triompher aujourd'hui où sommes-nous na awande la souci nanga na yeki ko ebisa bino ke na dernière énergie nanga na peser na ba poa nanga ke biso tozo kende ko bundela mboka tozali kokende ko bundela mboka tokoteka Congo ata mokolo moko te papa Mikael na France la mama Célestine tokoteka mboka te le patron la mort nous vaincrons papa Alfred na mama Clarisse na mboka ili pasa langa ino ya CNT live to bundela mboka ekipe pola te ekipe kopolaka te ingeta na bana mvuluzi on est là pour défendre notre patrimoine la paix est régnée dans toute étendue à la République démocratique du Congo tolingi suba massacre la maturité et toboyi tokotelema na banzi bokozala ba Pilate cette fois-ci parce que moi si ya mayele azwa ki révélation ayebisi mobile na lobi attention moto yo zolingo livré moto zolingo teka c'est le Christ keba na kati na eloko ezali na banzi bokoyoka nga cette fois-ci pobo bima toyemba poso Pilato alonga likambo na liwa ya Yesu pota ezoki moto
somo mingi nakotala e likambo lezwi moto elengi mingi nakoseka mwasi ya ndako ya moto elengi mingi nakolula e kamata oti ya na ndako mona makambo bolumbu ya koba bandeko e ngai kona samba likambo lembe nzoto nakosamba tika napesa mokongo na kombo ya nzambe nakende liboso. Que Dieu vous bénisse. Donc moi si à Pilato a révélé bino aujourd'hui bomoni vérité alors bo sukola maboko bobi na bloc patriotique et ça trop tardé parce que c'est assassiné votre personnalité et ali bongo ko boma bongo bokonzela bino non plus on ne peut pas négocier avec les Satan qui est Félix avec les Satan qui est Kabila et non plus Moïse o ba trahir biso et puis ba sango de comprendre bino yango bozo côté ça ba PD ba lesbienne parce que votre roi a ça lobi yango le diable pape a lobi ba PD ba nini ba balana alors biso la bilo to kotala bino ba député les bozo sakala ba loi la bilo kuna bo sakala bamboko boliaka yango pays yango les okufa bozo mona ba sankuru bozo mona bamboka banzeleza te partout mais tozo promettre bino kalate to betala na bino nzoto la nzoto to koyoka la basama peka parce que vous êtes de voleurs mbongo bozo les ya binoté eza ya nation bo sakala kalango bongo e ba peuple ba kufaka po ba ko ba balançoire na bino bo sakala ba yembela ka bino bana bilo ndako baliaka misuni batanga la bapoto bango ba kokotanga te ba yembela ka bino ba nyokwa maka na samvula ba betele bilo maboko bazongi transport ezate garde tango ebelemi oyo biso tozo ya kosisa likambo wana bakolo Kongo nzambe apambola bino ingeta na bana mvuluzi merci na mana na ngala kunjana na ngala États-Unis d'Amérique merci na yanga mokonzi na Angleterre malgré bino pe ba anglais bwana sérieux problème na biso to kotala bino Satan 2 Satan 3 ezo ya kalate Satan 2 Satan 3 tikanzela poete oko supporter mon peuple wana te je vous promets bientôt Satan 2 Satan 3 et Zakoya po totel sabino ndenge nene donc betana na ba rebelle pe basasa ya République démocratique du Congo parce que to ebibino il faut to betana na bino zoto la zoto. Merci na Kabuya l'homme puissant n'échange pas l'équipe qui gagne. Merci Bongona Moïse Ngombi pe Kwaku a bango ba kosela bilo montage ya solo poete ba yebi vraiment Moussala Bango. Merci n'a pas pu directeur recherche stratégique et prompt rétablissement là yo sango mokonzi parabe miso bangay le malheur atteint souvent le juste et l'éternel âme de l'œuvre. On sait que Nzambe a pesa au makasi polé et komona parce que tu es innocent. Merci là-bas pour Amen Angola, no bon dia, botard de Bonoït, la RBC, comme la bino. Merci na Mamour d'Angola et prompt rétablissement là yo. Na Mokite no Florencia, Matondo Mido, Bozali Penza et Belé, na Plissa. Nononte wana na Turquie, boko benga mbula na South Africa, na mboka e père double guilom pingana na naelo pingagi. Apôtre Doudou Sambi, merci vraiment. Vous allez belé na Gabon, Bobengi, vous allez belé na Cameroun, Bobengi, na Tchad, Bobengi. En tout cas, on est ensemble, Bande Kolanga. De Bruno, na Autriche, na Suisse, Maman Samuel, Mabolongo, voilà, na Moni Bongo, Jolie, na Maman Nzamba Batela Bilola Bananga, na Moni Bongo, Maman Adolo, na Moni Bongo, Maman Jovi, Maman Pasteur, Daniel Ngenda. Vraiment, na lobby, tous là ensemble, tout Bunde Tumba Congo, hein? Chobolangai Charlie et Namoni Bongo hello hello molongani ya papa langa Toussaint na France vraiment to bunde tumba maman Célestine Lokale mais là to bunde tumba ya Congo ya ba valeur papa nangai Michael to bunde tumba ya ba valeur bande kolanga et tumba ya Congo to tikate parce que bato ebele baza ko envahir parce que biso moko tozoyeba biloko mboka la biso te biso moko tozoyeba te ndenge mboka ezali mais biso tolobi na muyungulu tozoyungula bango ezali kambo ya mai na madesu ta ekoki mokeli alongola madesu ya mabe ya malamu ekene kobunde tumba eseko ya Congo ebele bien là to boyi bloc patriotique financé par Kabila et Moïse Katumbi peuple congolais tolobi non toko salir maboko la biso na biloko wala te ingeta na bino banso o bolandi biso bipai biso bande kolanga tozali tellement belé. Merci na le number 1 océan de la presse, il s'appelle JKM, mon ami de tous les temps du Lolo soir et puis papa Ernest Taboun États-Unis molonga ya mama Fifi vraiment tozala bino ensemble Pascal molonga ya mamour to lingi bino nyonso makasi to bunde la nation
tolongo na ba divergence vérité teti yango wana nini leso koloba soki yesu ayete ngana yeto kutala bakulaka ye lo sakwiki onisisala ngambimbo ofuleja la kindedi